Tchalamouana, Mamou National, pour ces 2 heureux événements. Sur ce plateau, je vais recevoir Mbonzo, mais également M. Congolo Trésor pour le compte de Ferregola. Il est temps de signaler également qu'à Sainte-Geneviève de Bois, Paris, il s'était une kermesse qui a déjà ouvert ses portes avec Gilbert Ndongala et Maman Rose Sita. Le dimanche passé, il y a eu la présence de tous les anciens de Victoria et Lesson. Encore beaucoup de surprises pour ce dimanche, toujours à Sainte-Geneviève de Bois, où septième cette kermesse. Bonjour Bonzo. Bonjour à toi, Mima. Bonjour Trésor. Bonjour. Alors Bonzo, rendez-vous n'a pas maintenir. Si. Et il a changé. Jamais de changer. Bon, monter, ça je vais sortir. Talara va contre-mettre. Vraiment. Jamais de changer. Donc, bonjour. Ça se passe bien. Et puis bonjour à tous les fanatiques Baningarabiso, contre-maître, contre-maîtresse, tout. Tranquillisez-vous parce que le contre-maître vous êtes toujours en forme et puis soudé. Donc, merci Laura Bosson aussi à boss Blaise Singo parce qu'il a soumis 40 billets. Juste pour aller biso tout bas contre-maître na ba jeune frère na biso tous à la tout à l'heure na 15h le tous à la pas pasteur Moïse Mbié donc le tous qui nous bêta moi surati ya suka po biso disque tikita oui le barapopolipo donc tous à un espace présidentiel donc Boator Moziale autrement dit contre-maître de leur maître à ça la dédicace donc surtout travailler fourré moulé 50% tous à la dédicace 50%. Déjà, tout dans le tournage, à clip. Donc, Bambé, Sima Boina Palais. Parce que le 20 juillet, c'est la première au Soto Maki à contre-maître. Donc, tant qu'il y a les 2 juillet, cercueil, tant cercueil, Zoyawana, de Tikita, donc, merci à boss Reki Kabambi, page claire, parce qu'il y a soutenir Bisso dans l'ombre, et puis na Mami Chodiomi, triple dégâts matériels, na Diego, batterie grand Liboulou. Autrement dit, tranquillisez-vous. Le 20 juin, première au Soto Makia va contre-mettre les DG. Cercueil aux la sur place, où on a dédié par Def Jelon, c'était un bon l'argentier. N'a pas ça, ils m'ont tenu sa joie. Pour Mozo Moutaya à la bateau. Mais l'argentier, moi, différence, il y a béni. Quant à moi, bon dimanche, na Fiston Maléo, Kashmani, na Deshik Ngolo, 12 millions de diables. Na Jocelyne Tango Feza et puis na Annabelle Belle difficile à garer, j'en suis Katakata bonne guérison et puis na Ado Jabir Sa Majesté. Merci beaucoup, Trésor Congo, bonjour. Bonjour. Alors le groupe des Ferregola, effectivement, avant de commencer, j'ai dit bon dimanche à celui qu'on appelle actuellement le champion d'Afrique, les seuls qui représentent la rumba congolaise à l'échiquier international, Ferregola l'Imperator. Déjà actualité, mais a beaucoup plus, il y a ma mise à sortie album, qu'est-ce que j'avais dit. Enfin. Pour Sigo compétition bandisigo compétition zaki album na biso et bundara na album na biso les bad ba ora jugement basé à ce que ba Trésor Chimbalanga parce que ma chanson eza na Trésor Chimbalanga wana tozo benga ngeza nte momo o ezaki c'est du papa Wemba Ferregolanisé donc ba na papa Wemba mais ce qu'on a qui fait rigole pas de sentir l'album qu'est-ce que j'avais dit bientôt déjà Bessino Bilelena et de Muzamba baby qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'album faut qu'il t'a déjà et ça dans la usine faut tout récupérer et puis tomata ba banderole pour un programme toza ko stopper bongo production scénique dans son espace africain parce que toujours qu'il y a des bons le 17 juin Torozalana Saliota na ville à Moscou et puis le 26 le 27 le 28 août Tozabongo na Bangui Tobé ta dernier concert en Afrique na stade à Bangui. Quant à moi j'ai fini en disant un grand merci à Giscard Kadima triple L chez le Chocho na Lyon Toro. C'est que bonne. Bien sûr, sur monitor, pour vendre à toi, surtout que le 17 il y a la férie na Mboka, le 17 mai donc bâtiment sous bureaucrate tout, homme politique tout, donc bâtiment sous il y a danger net, PDG Alima Imona donc a réservé déjà table na baoba donc tout à partir à 18h donc 17h mise en place Sili ba musiciens sont zawana donc yangoso au monde na écran c'est na web na ba musiciens surtout il y a BCBG tout respecter tam to yebiga na BCBG zalaga ba chômeur te ba ya ngandule donc na bato ya minene ba sala misala minene bazo kipe ba poste mo minene bayaka en tout cas tous à biso ko koma wana ba 16h 17h c'est ici ba 18h tant baoya ba kuti demo ba varité et le beta le temps El Salvatore a maintenant na podium donc voilà Roger Ngando
Comment ça va, cher ami? Oui, ça va bien. Merci. Et Julien Piana va parrainer toujours la kermesse. Il y a Lemba. Il y a Lemba. Espace poste. Oui, c'est confirmé dans Lemba. Donc, il y a ma maman qui a invité ça pour se retrouver. On a trouvé ma sœur, un stand na mercredi, jeudi, va répéter ça la mapuna. Très bien. Donc, en tout cas, blague. Donc, par rapport au programme même sauf, Papa Chéral va absent du pays. Donc, le ministre est en avion, à outil espace Schengen, des cas pour mettre sa bonne musique, qui est au rythme de balle de match cette année, à autre côté, la Nérini déjà, à disposition de Robi, ça disque la biso. Donc, pour le mercredi, je crois qu'il s'est bien à tout dit. Donc, Papa Chéral va bien avec extrémiste de sa bonne musique. Il y a tout fêté, date où on a le 17 mai, à partir des 17h, on a Barba du coup. Nous vivons l'époque de son éminence, Maître Kazil, l'abondance de jamais quoi. Et puis bon dimanche à Kamika Chama, bon dimanche à Janon Bidano, idem pour Fernando Finda, et puis bon dimanche à Eric Latorti, le patron de 3X Hotel. Mère Mami, avant la félicitations à son excellence Thomas Louaka et puis à son excellence bienvenue Lyotan Joli. Mais pour vous, Baléon Azolo Baboye. T'as pas ça, Batamassou à Toli, Batabote, pour vous, Amato, il faut bien se tomber dans les balais. La musique, papa chéri, c'était tout bon, on te bien fanatique, fait tout. Et lycée, tout on a apporté la Limaïmona. Moi, tu es bel PDG Pazali, Dev Jello, c'est un bon. Que de la vie que l'on attendait, honorable Clé de Bossongo, le préfet Moussato, sans oublier, page claire. Boss Riki Kabam, le boss. On se retrouve avec Julien Piana ce mercredi déjà. On reçoit chaque samedi les anciens de quartier latin et les vendredis, c'est Makutano avec Popo Lipo, Jean Gomer, Jean Gomer. Yayo, mamie, il est là, la voix nationale, Yayo, parce que déjà, Nassina Zongi, Nakenda qui pensa na première année, Yaliwa Papa, Nakenda qui na village, Natalia Papa, Wemba na Dongo, na Sankoro. Alors, na sepeli ndenge penza, bana Sankoro, bana Congo, ba moni bazolinga Papa Wemba à travers le monde, de ba mona qui porte parole personnel privé naye, akoma na esika bakunda mutola Papa Wemba na premier anniversaire, de mon colonel fini le côté femi tete la salle fortune de toke, mais na suki kaka na Dongo te kokoma na kiti na Dongo, ba yambinga mboka mobimba, ba monika Papa Wemba ye, ba question ba tuninga à peu près 2 heures na répondre ba question tout, to sali donc matange zongaki na lelati to leli mais bazomon on dirait net Papa Wemba ye et basali monument munene pour le gouvernement provincial Papa Beto Dolongona gouvernement na basali eloko munene et bazako remercier son excellence Lambert Mendenega qui na maman Amazon bazako kanzanet na zoya na bana na habité bana bazana poto babusu bana Kinshasa lokola to se dispatcha ke ba mususu na Abidjan ba mususu na Paris ba mususu na Kinshasa ngande na ye awa yango bomoninga calamité na okoma et pas mère Amazon to koya na bana boya komona bana ba sepeli wana au Suisse qui na Goma c'est ça après wana ta to sisi ba benginga na Goma ba bi foka ka Jean Gomer lokola papa be ba dernier concert na Goma yango naza ko remercier bana Goma nyonso à partir ya président Juma Daraya Hôtel Bénédicte ba meminga juste na alors Jean Gomer on va faire ceci. On va te recevoir un peu plus en long à large par rapport à ça, image nous sommes tout le monde a une image et puis comme ça on va évoluer calmement. Na sepeli ndé na moni mamuchala mwana aye mamu national aye bato bazaki na biso na matanga et puis ndé nazana ndeko nanga yo yebi ke Sankara de Kuta bazako le porte parole basala ba mzembo basala yena les éléments nga na yiko sala na ko leader lelo na sepeli na bato bazo le ndanga na Jean Gomer, merci na beaucoup. RTNC Emmanuel Simba na Jean Gomer. Merci beaucoup. Merci. Jean Gomer. Napesa Malobana Sankara. Sankara de Kuta. Comment ça va Sankara? Ouais, en tout cas, ya mami il est là. 7 jours. 7 jours de la semaine, ils ont continué. Tout d'abord, nous avons félicitations à ministre les plus beaux. Bienvenue Lyotan Joli. Oyo lelo na minito ba papi boule rebouda bazotala. En tout cas, 7 jours de la semaine, tozana stingel ochobi mama lembe. De Werason de la Forêt, ça les featuring na Eddie Kenzo. Et chance culturelle, vous comprendre que Eddie Kenzo Uganda, succès au Saranate na Werason, les a déjà zoté kama. Mais si on a minute tozagi na délégation américaine, ba uta États-Unis, ba yeba tous ça la mango clip. Werason a sokota 5h à zola muka 6h. Donc plus que robot, tu veux comprendre qu'artiste est faux dans la condition physique. Il y a un moment où on a minute toujours remixé mingi Werason. 7 jours de la semaine déjà parti à juin. Bozo Zoyango, Bozo Banzembo, le roi Abadolfo Mute Bachila Mouina.
ba Fernando Finda ba PDG Lima Imona bokomona nde banzembo ezali ba Mbete Boutros ba Mbutamania ba Maître Kazi son éminence. Donc yango moni tozo expliquer que chaque mardi, mercredi, jeudi toza toujours na kati ya répétition. Donc en tout cas merci quand à moi na expliquer binobo c'est la 7 jours de la semaine malé déjà na remercier mingi vraiment Yemoko Mandela Mukonda Papi merci et puis Robert Mungabe sans oublier Basanya Wera Banzungu Wera ma papa Wera na saluer Bible frère Patrice qui tambana ya mama na Wera na saluer les sous ma papa ya mampata. Oh Seigneur à secours. Les 7 jours de la semaine, c'est l'album qui s'annonce de Werasom. Déjà, il est en plein tournage des clips ici à Kinshasa. Et dans cet album, il y a beaucoup de chansons, mais également celle qu'il a dédiée à un grand mécène, Fernando Finda Brian, qui est une chanson chantée en featuring avec Bailo Canto, Reddy Amissi, en images. Ces extraits de tournage des clips de l'album 7 jours de la semaine de Werasom, qui est à Chalamwana. Merci maman. Maman national. Merci beaucoup maman. Ouh, Kolala Kolamuka, 40 ans de carrière. Kolala Kolamuka, 40 ans de carrière vraiment, les Alinzambe. Et puis 59 ans d'âge. 59 ans d'âge. Oh, Chalamwana. En tout cas, maman Nangaï, d'abord, nous avons fait merci à Panzambe. Napesi merci vraiment, Nandenge d'abord à Kilangana Boulungonaï, après Sangaï, Fema ya Ofele, bon moi na Koli. Après ça, musala oyo na lingaka mingi musique et puis à soutenir ngai ti na tango ya pasi ti na ndenge na kati ya mikakata na ndenge na za kokende vraiment ezali grâce pour ngai. Ce n'est pas donné à tout le monde et talaka na ba âge où za ko tenir tête vraiment et vraiment en tout cas maman na so za na nzambe te oza mutu moko ya kokende na molidi et vraiment je profite na occasion où pour na opesa nzambe na merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh vraiment bikisanga na Malawi. Oui. Parce que nazali moto okende libela. Accident ça là qui un grand accident on a zwaka na Malawi na 96. Et vraiment nazali moto okende. Mais Seigneur Jésus vraiment bimelanga sur la croix. Na le bien na kokufate. Et puis voilà, le nazali nazako tenir albaki na protéger yo et c'est vrai il me protège. En tout cas merci Seigneur Jésus. Maman ça obotabi na Lubumbashi. Nabota na nazaka tangezi te. Non non. Mais nabota na Lubumbashi. Oui. Chalamwa né à Lubumbashi le 13 mai 1958. OK d'accord. Alors 40 ans de carrière Chalamwana. Oui. Tu fais qui 30 ans et indaki na kisasa wa? Oui, tu fais qui 30 ans. Grand hôtel à parking. Jocelyne Berroy, Dokassa Jacob, Afrique pays indaki aba Amikoita, Aisha Kone, Belé, Zalaki Awa, Lokwa Kanza Bayaki. Lokwa Kanza, oui. Et puis 35 ans. Na Libanais Bayaki. Libanais pe Bayaki. Congo à Brazzaville, Roga pe Azalaki. Félix Bazalaki. Félix Wazekwa, Evoloko. Bill Clinton, Baptiste Bazalaki et Belé. Et ben voilà, cette fois-ci. 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Malheureusement, pour 40 ans, naza prêté pour fêter yango. Nana piaka masanate. Nana piaka makasi. Monde national. Ah oui. Nous toi aux une base. Maman nangai exporté comme importé na monde mobile. Monde mobile maman nangai 40 ans na ko fêter en pas en pambati. Parce que faut ça va fêter to sala ka wana mais $1,000 te. Vraiment c'est beaucoup. Ah oui. Bazala loger balia makambutu et na lobi non likambote fête tant que nazana bomwe na ko fêtaka si soki ane oyote même ane otoza ko landa et na ko fêtaka. Mais so fêter 40 ans, on fêter souté. Non na ko fêter souté. On faisait ça mon ballon. Na lobi te na ko kufa ndenge ba kanisi mais na ko fêter souté. 40 ans de carrière donc ça doit être une fête formidable et maman lobi fête moko ya munene et na fête na wana en tout cas na ko inviter mutu moko oyo ba invitaka te mais na ko inviter. Oh. Mokonzi ya mboka na biso vraiment na lancé invitation dès maintenant et vraiment papa Kabila il faut azala mukolo wana. Il faut azala mukolo wana parce que 40 ans nangai et après na refêter le soute. Et suki wana pe na refêter le soute. Je continue toujours ma carrière ma carrière nanga tout ça mais na refêter le soute. 40 ans au Maman national. Alors le 13 mai 58 la naissance mais les autres na 40 ans de carrière musicale. Oui.
Il y a eu de moments qui t'ont passé pour à 40 ans, non? Oui, na 40 ans, na passé un moment moko fort. Oh, peut-être ban alelo mususu bayibi. La vie répétée. Oui, na sala makambo ebele ndenga na wuti koloba Nzambe vraiment salinga grâce na visiter globe terrestre mobimba. C'est-à-dire kokende na Asie, na Amérique, Europe, Afrique, mais vraiment en tout cas Nzambe a vraiment salinga grâce na pesi merci. Ongai na sali, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eza la coiffure, eza la molato, eza la style ya lelo nazana bana oyo lelo bazobina lokola ba Shakira. Shakira vient de Chalamwana. Oui. La Colombie ne batunso ba yeba yango te. Ngayo ba benganga na États-Unis pendant ils ont eu avion de Paris ko kitanaza ko kita directement na kati ya salle de danse. Ko filmer nga ba tianga caméra disons côté nyonso pona bina mutwashi et bango babina batala mutwashi onzo balango ndeni bazwi etikala toza bayaka ebelawa bayaka bamindele basi mibali koyaka kotala ka culture na biso ko mona ndenge to bina ndenge to yembaka ba sporta mingi awe pa na biso na yango je suis parmi quand même bato ba apporter quelque chose ya Congo libanda surtout mutwashi na ngai lelo koma ya ngai pourquoi parce que naza moto liboso et oyo vraiment abimisa cette musique là et de voilà na bimisa na mboka na yango na réclamera toujours na bimeda ba pesa ngai bisatu merci papa Kabila meda o pesa ngai misatu mais il fallait pia nga 5 donc ana nyongono a des médailles oui parce que mingi bazui musique na nzela OK lokola rumba bazwango na nzela mais ngai nazwi yango na na source et na bimisi est-ce que nazo mérité en goûter? Non. En tout cas, par contre, Baolanda Bisso, voilà, Nyongwa national, il y a 2 médailles. Baba Kisango, Azana Bomo, Tobe Masoro, Zalahao, Bonabé. Naroku Fate, par exemple, le lobby. Jean-Marie Kassamba na Ninaye, Télé 50, a commis Jean-Marie Kassamba, rend hommage à Chalamwana. Ah, hommage, Bisso Messana, on a comme ce soir. Justement. Hommage. Au moins, on dirait biso nyonso peut-être au français malamu te hommage to kamataka na nzela ya liwa biso mesana bongo bakanisi na ba bengi ngai monde entier mama nini ngabi nini na nini kasi bota na kwa ya television wana ba tie 50 bozo mona te waka hommage bazo mona ka hommage kasamba alongolo hommage waka benga na bi papa longolo hommage parce que ko lukela nga makambo bato abosana anniversaire baza otala ka hommage et ben voilà. Alors, 40 ans de Maman National. Naza koyebisa bandeko ke nazali. Nazali. Bobangela ngai te. Nazana makasi ya kosala ya kotenir encore sur scène bobangela ngai te. La preuve mboka na biso ezalaka so moto akoli boye o alinga kufa. Babomi vie lutumba mbala boni. Combien de fois? Ouais. Na yango vie lutumba azali nanu azama makasi ngai naza makasi edin koloba te que parce que tokufisi mingi biso pe pardon, excusez-moi. Nazala mwari me o déranger ngai bakanisi pe ngai pe naza okende na okende te tozana bino tozana l'état za nyongwa 2 médailles il faut pas foutre na médaille yo nationale alors tellement nazana cours des grands izana ah oui et quand vous cherchez quand vous trouvez ma solo ezali et misusu pe za kuna alors comme c'est la reine de Mutwashi nous allons lui rendre hommage. Bon anniversaire, Chalamwana. Merci, maman. Papi Pungu. Ah oui, Papi Pungu est à jeunesse. C'est à PPRD. Alors lui, il va souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire à Maman National, Chalamwana. Merci beaucoup. Merci, Papi. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre ambassadeur Congo-Brazzaville, son Excellence Christophe Muzungu. Christophe Muzungu. Souhaitons bon anniversaire. Excellence, la biso na ngambo à Brazzaville. Mbote, bisous. Vraiment, c'est un grand, oui. Vraiment, bande kwa kananga, peut-être qu'elle s'y maté. Emanika Bemba. Emanika Bemba. Oui, c'est un grand journaliste là-bas chez nous. Et vraiment, en tout cas, na pesi mbote, apé sapé, mbote na souverain mande, mbote na manix na bande konyoso bazana kana nga mobimba na pesi bino mbote. Ouais. Alors, Maman National. Et on a profité au pesa mbote na gouverneur Alex Kande Mupompa. Ah ouais, na pesi peu vraiment. Ouais. Alors, Maman National. Na 40 ans, occupé au Limbisat, hein? Au Limbisani. Pas to zuisa que mais j'ai 30 ako beta porte, ako la kenga zonga pas maman.
40 ans après l'anniversaire oyo po zonga motema nsima te na mwana oyo oboti yo moko na mosala oyo. Mama ngai nazalaka na ngai na problème na motu te mwana ntango topesaki mwana chance mpo te akoka kosala lokola biso mpo te lobilobi bango nde bakontinue na musique na biso ya Congo et malheureusement lokola azalaki koyokayoka mingi et je comprends à son âge troublaki ye esalaki ki azwi mwa folie et ben voilà alingaki ameka nanu ndenge peut-être tosalaka bon totikelaki chance wana akende nanu nayebi asengi bolimbisi mwa mingi bien sûr nazalaki trop découragé, blessé, parce que je ne regrette pas il faut que je dise la vérité. Parce qu'Azaï Mamakasi, c'est une grande chanteuse. Je ne regrette pas quand Moussali Koufa. Je ne regrette pas quand vraiment elle a tout laissé tomber. Nayango, lokola asengi abenga kalobi kuto abenga ki a souhaité un bon anniversaire. Et Azali Mouana. Problème ezate na limbisi bana bagendeka bazongaka ape artiste ya liboso te agenda azonga na kati ya groupe et na webise kaka ke sika azali akanga valise na ye akende na Roissy azwa billet aya na Kinshasa. OK. Base na ye ezali a force ezali ya maman yesko yebi ke musique africaine ce n'est plus comme avant. Mindele bazo souhaiter artiste ozana basé na mboka na yo et à partir ya mboka na yo nde bango bazuyo mais soki revendre bango kuna ce n'est plus comme avant oyo ezalaki que bazakina na besoin de cette musique là bazana yango besoin mais comme tellement difficile et il faut beaucoup de moyens, beaucoup de promotions pour les cas parce que le monde entier est en Europe. Il y a des musiciens na yango na pona ko lekeza difficile naza ko yebisa meje 30 zonga ozali talent makasi yaka Merci. Parce que vous avez la boulimbisi, amalimbisanga, limbisanga, nana problème na ote na nzambete. Mais na limbisi zonga uya usam. Pardon. Uya usam sala. Merci Tchalamwana, Maman National. Merci maman. Merci. Mais j'ai 37 ans alors 40 ans yo. Mais aye bagata envoyé ba condition za susu mwengo wana. Torosola ba condition changer. Alors Maman National. Oui maman. Bon anniversaire les sous. Merci beaucoup maman. 40 ans de carrière, il faut te fêter. Nande robi mo pa le kumo invité à le kumo sengaza na manifestation ana. Ah oui, kaka yemoko kaka. Kaka yemoko vraiment yemoko. Comme ça dire ka bata déjà likambo. Papa ni tala likambo. Ah bon ça déjà. Bongisa déjà pour l'année prochaine vraiment bozala. Alors maman national. Papa zala. Moi ko bakisali susu quoi. Ya ko bakisali minga mananga na profiter na occasion oyo quand même. J'ai été soutenu par tout le monde. Ko banda libanda ya mboka na biso Afrique mobimba Europe batu mingi basutena ngai et na yango vraiment naza ko profiter ata na bosani mingi mais ata mukio na kupesa na pia bango merci. OK. Merci vraiment na ba peuple ivoirien. OK. Na bosa na bango te. Bao vraiment batu liboso basutena ngai. Na pesi bango merci na ndenge vraiment basalaki ke vraiment na kwa kubima na miso ya batu. François Konya soka zala kaka na yebite mais na pesi merci na Daniel Disco Stock so bazala kaka vraiment na yebite na pesi bango mbote na Côte d'Ivoire. OK. Et mbote na Isha Kone, mbote na artiste nyonso ya Côte d'Ivoire. Na pesi ba ivoirien merci mingi na ndenga ba soutenanga na ndenga ba sala o basala. Et bref na mboka na biso naza ko banda manzo chwa mbombo. Na pesi mbote changu mweji musungu amala nende bipo nazo pesa ye mbote ya mingi merci pour na soutien et vraiment sadisanga ya mingi. Naza ko pesa merci na vie mukamba kadia tanzemba. Ah ouais vraiment ce monsieur m'a beaucoup soutenu aussi. Na pesi merci na Lombo Makiadi même s'il n'est plus là. Azalaka paré na 86 na yako beta na Grand Hôtel. OK. Na pesi merci na Pepe Kale. Lero wana bia vas-y kende apesi na banzembo yemba kende liboso. Et ben voilà nazo pesa merci na Papa Martin et Kanda ya Izipa. Un monsieur vraiment un grand artiste aussi na ndenge na ye, un grand mécène naza ko pesa merci na Cardozo Mwamba wa Kena muchi wadile jibwa